What have we done? Cuisine Yannick TV, Ndemakamu. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout bozwami. Oye Cuisine Yannick TV aye moko na bino baba cook oye. Émission ni na memeli bino na mukolo alelo, na memeli bino super émission ya bien ba vrai ba abonné nanga. J'espère que vous allez bien. Avant ko bande émission na biso topé sa merci na Seigneur kola mukabande konanga eza habitude te eza kaka ngolu. Tomoni mukolo alelo oyo Cuisine Yannick TV aye na fongoli ba caméra nanga na memeli bino émission ya kitoko bino moko j'espère bozo mona ba vidéo wana eza sila bisalu Bekam Pomba Sen mams na biso mama baba cook mama na biso Cuisine Yannick TV moko na bino ça c'est la famille baba cook oye s'il vous plaît bon s'abonner bon commenter bon aimer bon partager vidéo au par-ci par-là et que ça la bien ma casse toza wana tozo soutenir toza wana toza uni toko soutenir maman na biso si la bisalu na tous les domaines oyo Cuisine Yannick TV a même émission en kitoko j'espère bozo landa ba révélation maman na biso si la bisalu azo meme la biso ba révélation moko etikala ko sala mate na ba théâtre congolaise na biso etikala ko zala te maman si la bisalu azo mema biso likolo ya likolo ndeti kaka na ba film ya Nigeria ndenge to monaka quelle révélation ba vrai quelle révélation ba cook bolanda ki bien j'espère bolanda ki blocage bolanda ki réclamation lelo to komi na domination bande konangai tozo mona mukili ndenge ezokende tozo mona mukili ndenge ezotambola bino moko bozana misu bandeko nanga par-ci par-là bozo mona bozala matoi bozo yoka ndenge mbilinga ezosalama par-ci par-là na monde entier mais mama si la bisalu nzamba lola mwana bato nzambe amemeli biso susu na mukola lelo révélation ya munene ya domination bandeko nanga bino moko bozo ka temi wana ndenge nini domination bande konanga domination ezaka uniquement na ba camarade domination eza même na ba famille domination eza même na ba église domination eza même na bisika misala na ba classe ya bana domination ezo dominer par-ci par-là mais maman na biso ayeli biso révélation munene bande konanga bolanda film bientôt film na biso tozo kende bientôt to premier épisode des Obima premier épisode wana s'il vous plaît ba cook ba vrai ba abonné tozana besoin to beta même 500K tozana besoin to kende même na ba 500K to lingi 100K te to lingi 500K parce que domination eza film moko ya munene domination eza film moko ya révélation Mama si la bisalu nzamba lola pambolo atondi son na sagesse na intelligence na discernement amemo susu na ba révélation a koleka parce que nulle part ailleurs seulement na SB ndeko zo ba révélation a boye côté la bandeko mama bandeko papa misusu balinga na ba kokende église te mais bazota la ba film ya mama si la bisalu balobi non mwana mwasio aza nzambe mama si la bisalu aza mwana batu ya
nzambe zuwa te kanda te bopesa ye lupemba mutu nyonso aloba malamu ya mama Sila Bisalu o akoboya Sila Bisalu asala mokili na ye balobi zuwa te kanda te soki alobi asekiso akosekiso sepeli soki alobi asepeli so akosepeli so sepeli zuwa te kanda te mama na biso azosala toujours musala na ndenge ezalaka pona babakuk na ye ba ange na ye tozala à l'aise o mamisi na biso maboko likolo victoire 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 abakuku oye parce que o mama na biso azosala esalama nanu te bino moko j'espère bozoyoka domination ezati na baklasse abana mwana mosusu azalaka mayele mwana mosusu azalaka mayele eta domine muninga domination ezati na musala omona papa ke musala aza makasa kosala muninga mususu azo domine mayele na mutu ebonga koma lettre oyo mwa koma lettre ana eza lisusu te domination tozomona na kati ya bacouple okomona couple mususu bandeko na ngai baza mwasi na mobali bazalaka bien mais soki camarade ana kaka ye ndako ezangi kimia domination eza munene bandeko na ngai domination eza mukie te par-ci par-là bozolanda émission oyo bandeko na bino moko bokolanda j'espère bokolanda premier épisode ya film na biso ya domination ndenge mama na biso e moko azosala kuna na kati ya film bino moko boyebi Sila Bisalu pomba scène il s'agit comme mwana komaka mwana il s'agit comme mukolo akomaka mukolo bino moko boyebi bien j'espère boyebi ndenge asepelisaka biso boyebi ndenge asepelisaka batu nyos o balandaka SB en tout cas toza wana biso tozo soutenir maman na biso tout le temps na lobaka na tous les domaines tozo prier trop nzamba lola abatela protéger nzamba lola attendez sous na maela koleka parce que o ba révélation on a moni non nebi que 2023 Maman Sila Bisalu na benga ka génération aba génération boni bazolo ba malamu mama Sila Bisalu boni bazo tato la victoire pour mama Sila Bisalu o bazo tato la mama Sila Bisalu soka lobi abina bino mo bozo mona ndenga zo kata luketu ne pona ba cook mama Sila Bisalu soka lobi ACP sabino boko seka bino moko boseki pe bolembi bandeko na ngai en tout cas bozala toujours branché bozala ligne to consommer film o ya domination bon consommer film oh ya domination s'il vous plaît et que ça la bien ma casse ba la maman partout boza tozana tozo soutenir maman la biso tozana besoin to beta 500k to lingi 100k te mais to lingi to ke na premier épisode de domination baba cook to beta 500k et que ça la bien ma casse moi si oyo nzamba tondisi na sagesse au maman Sila Bisalu azana mo discernement intelligence mania o azo mema biso na ba film faut to prier trop pour na ye faut to prier trop pour na mamisi na biso azala toujours protégé azala toujours couvert par le sang de Jésus-Christ makila Jésus-Christ est protégé mamisi na biso et protégé vie na ye famille na ye ba projet na kacha SB parce que SB est accompagné Nzamba lola abate la pese longue vie abomba ina sa moi o bandeko na nga faut prier trop pour na mamisi na biso faut prier trop bandeko na ngai manga da benga ka mamisi na biso za mangete la par-ci par-là bazolo be kaka mamisi bandeko na nga baba kuku biso moko la biso to yebani boyebi makamundenge ezokende j'espère bolanda ka be émission par-ci par-là boyebi ndenge ezokende biso tozana tozo prier toujours butu mo epona mamisi na biso tozo sala toujours musala pona Sila Bisalu SB kende toujours liboso biso tozana tokoloba toujours bolamu mama na biso azalaka mutema pembe mamisi na biso azalaka mutema bolingo amour wana mamisi azolakisa na biso bana ye na biso nyonso babaku biso nyonso tozawana tozolanda toujours mama na biso alobaka kofinga te ko répondre te sala toujours boulot na yo mino moko bozo mona kwisi ya Niki TV afinga kanete atonga kate asala ka toujours musala na ye non sala toujours boulot na nga balobi maloba
maloba musala eleka maloba na ebele tozana tosala toujours musala na biso toyekaka koloba bientôt domination ezoya bientôt domination eza déjà na mzela tozala wana to consommer premier épisode na biso na film ya domination bino moko boko comprendre bien koleka Kuizi Yannick TV en tout cas ba vrai ba abonné na ngana lela bino ya trop tout le temps na lobaka information ni tout ya SB asila bisal boko zo na chaîne à Kuizi Yannick TV azamo kwa baba cook biso tozana tozo loba pona mamis na biso tozana ce qui s'agit de prier s'agit na ba téléphone to sola kana mamis na biso to sala toujours boulot kaka ndenge mamis ya lobaka ko répondre te ko finga te sala toujours musala non yango Kuizi Yannick TV azo sala toujours musala na ye na memela ki bino kaka émission o bandeko na ngai bozala toujours en ligne bozala branché pour bozo recevoir premier épisode ya domination j'espère bino mo bozo comprendre nde bozo ka mo wana thème wana domination eza vraiment révélation en GT nebi ke mingi eza caché mingi kundama esekwi na film ya réclamation esekwi na film à blocage ezo c'est quoi lisusu akoleka na domination oyo bande konanga photo za na nzambe soki nzambe te za ka pasi soki nzambe te ba révélation boye boko zwango wapi tokanga mana nzambe mukile bebi bino moko boko landa j'espère tango banguna bakoluka ngai yondo bomba ngai tango banguna bakolanda